création na innovation na makambo ya mpepo to pe aviation na RDC. Compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana te di et commandé domaine na ye. Après réception, il y a premier Airbus A330, oyo CAA yaka nango, mikolo eleki, yango nde suki saka masolo, ndi melanga imwana Kongo que CAA a outil lisusu ko bambo la koko di koko na botu, na domaine aérien, avec arrivée P réception, il y a deuxième avion esika Airbus A330. Ah! Airbus A330, deuxième frappe yango yo, ya mokwake na mapate RDC, ya boebondi melangai que mon côté na terrain po ezalana nute et comme il est longtemps bananzo veut dire ma passa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso yaka yango yo bozwa lix ezanango net sokyo matio kitana ote po confort nango ezana ba angle nyonso kobana na ba kiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yango yo nyonso ezana excellence pe noblesse moko hors pair boye ba pe bosimba que Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola allemande veut dire na machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya bafaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, au kotika la koyoka yango te USB na pointe pour le chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA et komi eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe zali pour na bino bosalaka ba faire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo uti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli ah oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi Ngonga kokia bino so sepela kolanda info lingala journal ya peuple pour na peuple mbote na bino bisika nyonso tubozwa mi na lolendo nyonso tofungola basangola biso pona kotalisa bino ndenge ancien président ya Kenya pe facilitateur ya processus ya Nairobi Uhuru Kenyatta a salisaki point de presse moko mokola mardi 15 novembre pona ko rendre compte ya ba consultation na ye ndenge héritier Mapindemi atalisi. Après que dimanche soir na ba staff ya MONUSCO lundi na ba force étatique ya société civile ba diplomate accrédité na Kinshasa facilitateur diplomatique ya Nairobi atsalaki point de presse wa pepai asalaki restitution ya presse na makambo onyoso asololaki ou Kenyatta alobi asali par na ba interlocuteur na ye na ba exigence o ezali composé na mandat oyo epesameli alobi ete il faut ba partie prenante ba reconnaître mandat ya ba oyo bazali ko diriger bango pepe ko gouverner sous leadership ya président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alobi lisusu makambo ya ko respecter constitution pe souveraineté na territoire na question oyo batunaki likambo etali contenu na makambo basololaki na accord diplomatique ex-président kenyan alobi ke asengi na bango bazala bongo en partenariat pour ba caractériser retour ya paix na République démocratique du Congo na makambo etali ba groupe armé oyo batiki minduki pe média ex-président Kenya a exhorté na bango ba œuvrer ensemble pour na ko créer synergie oyo ekoki ko favoriser stabilité na développement ya République démocratique du Congo. Na basolo ya chambre basa parlement bo sengeli boye bakena bo kambebi ya honorable président Christophe Mboso ba honorable député bazalaki na séance plénière moko mardi 15 novembre oyo ezalaki consacré na débat na oyo etali bongo projet ya loi ya impôt ya ba société pe ba revenu ya ba personne physique ndenge héritier Mapindemi atalisi bino.
Nabokambeme ya président Christophe Mbosonko Diampwanga, plénière ya mardi 15 novembre 2022, ezalaki essentiellement consacré na débat pour na Italie. Projet ya loi ya impôt ya ba société pe ba revenu ya ba personne physique pe loi oyo ezali kolobela to ko modifier pe ezali compléter loi numéro 004 bar 2003 il y a le 13 mars 2003 oyo ezali kolobela ba réforme pe procédure fiscale après débat pe délibération ba projet mibale oyo ezalaki adopté pe etindamaki na commission Ecofin oyo azana 7 jours pour na kosala ba toilettage ba texte ya loi oyo ndenge asalaki économie ya projet ministre ya finance Nicolas Kazadi a présenté qui ba nouvelle proposition lokola correction ya ba lakini ya ordonnance loi numéro 69/009 il y a le 2 février 1969 oyo ezali constitué RDC na matière ya ba revenu ya ba personne physique pe ya ba personne morale système et imposition oyo ezalmo na 3 CDI ezali na chacun ba règle ya assiette pe ya ba taux spécifique ezali bongo ba revenu locatif ba revenu ya ba capitaux mobilier ba revenu professionnel oyo ezana kati na yango ba rémunération pe ba bénéfice elongo na ba profit système et imposition oyo ezana inconvénient ya kosala distinction entre fiscalité pe ba société elongo na ba personne physique na tina wana nde mobeko oyo ezali constitué ba impôt mibale impôt ya ba société pe ya ba personne physique ba bengi IRPP po na ye impôt ya ba société oyo ezali ko s'appliquer uniquement na ba bénéfice oyo ezali réalisé et pas ya ba société pe ba personne morale alors que impôt ya ba revenu ya ba personne physique yango ezali ko s'appliquer exclusivement et pas ya ba revenu oyo ezali réalisé na ba personne physique. Totikali kaka na masola chambre basa parlement pour na kotalisa bino ndenge commission environnement ya assemblée nationale ba auditionnaki mardi 15 novembre na salle de banquet ya palais du peuple ministre d'état ya plan Christian Mwando Simba encore une fois de plus héritier Mapinde. Commission environnement, tourisme, ressources naturelles, pays de développement durable et Assemblée nationale, auditionnaki mardi 15 novembre dans la salle de banquet à Palais du Peuple. Ministre d'État, ministre ya plan Christian Mwando Simba, commission balinga qui bazala éclairé na manière plan national stratégique ya développement ezalaki publié na 2019 yango ezalaki appliqué et pas ya gouvernement ya mibale présentation ya projet ya développement ya 145 territoires. Motivation oyo ememi gouvernement aye banako confier gestion ya ba fonds oyo et pas ya agence ya développement en lieu et place et ba structure ya l'état na occasion commission batunaki na ministre d'état ba éclaircissement pour na mécanisme ya contrôle oyo est mis en place pour na garantir exécution sans faille ya projet à développement ya 145 territoires pe ya état des lieux ya recensement scientifique ya population oyo ezali initié et pas ya gouvernement. Après qu'auditionné ministre d'État en charge du plan pour na Oyetali projet à développement il y a 145 territoires, il a sollicité qui peut azwa qui na commission délai à 48 heures pour na kozonga pe ko répondre à ma préoccupation oyo ezala qui soulever et pas il y a ba députés nationaux. Na masola primature bosengali koyeba ke premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge ayambaki délégation ya migration belge na Bokambemi ya madame Nicole Demont oyo azali secrétaire général en charge ya asile pe migration belge bolanda batita élément oyo. Ba échange entre chef ya gouvernement congolais na délégation oyo ba accompagna qui directeur général adjoint ya DGM Papi Mbui Kamvugu ezalaki essentiellement pour na renforcement ya coopération entre République démocratique du Congo na royaume ya Belgique na matière ya migration liboso ya bapandisango boye ba secrétaire d'état na charge ya asile pe migration oyo aye pour la première fois na Congo atalisi esengo na ye ndenge ayambami kitoko avec impact pe idéologie et pas ya premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge azali wana pour la première fois kasi esengeli na ye aye banako visiter Congo ezalaki pour na ye très important ya koya awa na Congo pamba te Belgique na RDC bazali na coopération moko excellente na matière ya migration aye awa pour na ko discuter na coopération oyo ezali en
place depuis bamvula ebele na assistance technique exemple na construction ya ba bâtiment nde lobi loleki azalaki na kenge pona inauguration ya moko ya ba bâtiment pe ezalaki pona ye visite moko extraordinaire pe exemple ya bonne coopération oyo bazali nango entre office des étrangers ya Belgique na DGM ya Congo ndenge madame Nicole Demore a déclaré bosengeli koyeba kenangambo ya premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge a salué bonne coopération oyo pe ba résultat ezali ko exister depuis ba année ebele na matière ya migration parti belge donc baza ko tenir et peuvent encourager ba congolais oyo balingi ko kende na Belgique ba utiliser ba condition moko légale. totikala kaka na primature mpona kotalisa bino ndenge premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge a présidaki mardi 15 novembre na hôtel du gouvernement réunion moko très importante na ba responsable ya mission onusienne na République démocratique du Congo pe kaka le même mardi wana a présidaki réunion ya conseil ya sécurité Héritier Mapindemi azalaki simasima na compte ya Info Lingala. Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge a présidé la réunion moko ya Kafu Kafu mardi 15 novembre 2022 dans l'hôtel du gouvernement. Réunion oyo ezaki participation à responsable et mission onusienne na République démocratique du Congo pe quelques membres ya gouvernement. Boye pona ministre ya communication pe média a salaki point oyo ya rencontre na bango liboso ba panzisango. Alobelaki mingi vraiment alobelaki question oyo ezali lieu na retrait ya MONUSCO yango nde ezalaki vraiment na mesa na bango ayebi ke alobi bazali engagé na plan ya retrait ya suite ya plusieurs réunions oyo esalemaki autour ya président de la République après l'événement malheureux oyo mboka ekonetraki na mois euti koleka boye bango nyonso bayokanaki elongo na MONUSCO bayeba na kotravailler ensemble pour na kosala plan ya retrait ya MONUSCO y compris raccourcir délai na cadre wanande rôle moko esengelaki ezala jouer de part et d'autre gouvernement congolais réunion ya lelo selon porte-parole ya gouvernement alobi ezalaki pona kosala point ya évolution ya différents jalons. L'instruction ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge a présidé qui na soirée ya mardi 15 novembre réunion moko ya Kafu Kafu ya conseil ya sécurité quelques membres ya gouvernement bazwaki esika chef d'état-major général ya FARDC officier militaire pe ya la police et le monde responsable ba service ya renseignement réunion sécuritaire oyo ekozala désormais régulière surtout na période ya République démocratique du Congo ezali agressé et pas ya Rwanda. Selon ministre ya communication et média oyo asalaki compte rendu alobi participant na réunion ya sécurité oyo saluaki réponse oyo jeune réservaki na appel ya mobilisation oyo ezalaki lancé et pas ya commandant suprême ya FARDC l'instruction ya commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali chef de l'état premier ministre atenaki réunion ya sécurité oyo ekobanda kosalema pona kotala évolution ya situation sécuritaire ndenge ezali kotambola pambate gouvernement azali kosala makasi pona kozwa victoire finale liboso ya agression étrangère na tina wana boyebi ke opération oyo ezali kosupposer pe ezali question moko lié na prise en charge pe makambo mosusu yango ezali ko justifier participation na réunion oyo ya ministre ya budget ya finance parce que tolingi vraiment makambo bana kotambola malamu disposition bana kozwama pona ko défendre mboka ndenge Patrick Muyaya asukisaki. Na masomo musu bosengali koyeba ke coordination ya sika oyo bakokamba mouvement ekoki inatosha bazalaki installé mardi 15 novembre et pas na ye moko présidente na bango madame Marie-Josée Ifoko oyo azwaki peton yako expliquer bit pe quelques objectifs ya structure na bango ekoki inatosha bolanda baleta inango elongo na Stéphanas Kande pe Nathalie Kaila Kapinda. Les lois ezalaki mokolo ya ko notifier ba maman puisque toute une nouvelle équipe ya coordination ya raison na biso ba maman et koki na tosha donc ezali équipe ya siko et kokamba pendant une année ce mouvement dès lelo to ay kozong sa ba kopesa bango ba notification pour moto na moto ay ba place na ye et puis ba ko préparer programme d'action na bango pour na mbulu ezoya ya sika et koki na tosha ezali mouvement o botami voilà 2 ans déjà auto botami par rapport ya situation ya guerre oyo ezoleka na est mboka tomonaki ndenge ba mama bazali ko souffrir et négliger ba papa te
mais tout le monde maman bazo souffrir ndenge bazo abuser na bango ndenge baza ko violer bango biso ba maman ouest to ko fanda niete il faut que bango pe baye il y a des mamans au bazali na Kinshasa baza pe na souci na bango baza na préoccupation na bango baza ko s'organiser pour na ko luka ko sunga bango pe yango na tina ekoki na toshe botamaki pour na koloba non na violence tozomona na est mboka tolingi kimia tozomona ndenge bitumezo continuer ko avancer lelo banguna bayebani kezali ba Rwandais na sima ya M23 eze susu sekele pour na batute esengeli que peuple congolais aye bango et si kanyo so ya zaleli eza na Kinshasa bien n'importe quelle province photo sosola que bato baza na est ya mboka na biso baza ba congolais lokola biso donc baninga baza na matanga baza na kati ya pasi biso tokoki quand même te ko continuer ya ko vivre comme si de rien n'était ndeti na ekoki na to chez aliwana pour na ko sala ba activité pour na ko luka ko sunga ba maman wana et puis d'autres activités aussi pour na ko sunga les mamans de manière générale tozo luka ba moyen tozo bunda pour na ko luka ko pesa maman na maman toi ko apporter aide na musala wo ya salaka tina na biso yangwana to nyonso ko kokota na ekoki na tosha tozaka ba maman te ba papa pe bazali bazo sunga biso au départ ezali cria ba maman ko ganga ba maman ekoki ina tosha donc to lembi passe wana donc eza ekoki à tous les niveaux en commençant d'abord na ezoleka na est mboka et puis après na pas nyonso maman zo traverser tozo ganga na ekoki na tosha. Donc, maman nyonso ko ya kokota, maman nyonso ko ya ko rejoindre biso na numéro ko défiler na C, ba ko benga, ba ko rejoindre biso ba romona ke tozala ba programme ebele pona ko bimisa ba maman na kati ya bonyoko liko. La couleur à éducation bo sengali koyeba ki na université chrétienne catholique dont akam ICSM na mokuse ba fongoli ba porte na bango déjà pona ba inscription ya année académique 2022-2023 ndenge Nathalie Kaila pe héritier mapinde mi batali sibili. outi kosilisa classe otamboli mingi ozwi université ya kotanga te pona année académique 2022-2023 esika ya malamu ya kotanga yango oyo ezali bongo université catholique dans akam ICC na mokuse leader na pédagogie de la réussite ezali wana pona formation na bino botu na ngani nye baza bongo na faculté ya ndenge na ndenge oyo okozwa bongo formation ekuba ndakisa faculté de sciences informatiques na option lokola informatique de gestion technique de maintenance et réseau intelligence artificielle faculté mosusu ezali bongo faculté de droit na option lokola droit privé judiciaire droit économique et social droit public bana ya faculté de sciences et de l'information ezape kuna na option lokola journalisme et multimédia faculté ya sciences sociales et administratives et politiques na option lokola sciences politiques et administratives sociologie relations internationales et bongo yozali na posa ya kosala sciences économiques et gestion kuna bazana ba faculté lokola management et gestion des entreprises finance et fiscalité secrétariat de gestion marketing et gestion de la clientèle hôtesse d'accueil économie de l'environnement nangamo mosusu bazali pe na faculté ya sciences de la santé na option lokola santé communautaire sciences infirmières et hospitalières sage-femme et EASI santé communautaire institution de santé awa problème ezate pona kolier théorie na pratique na ICC dans akam baza bongo na laboratoire moko ekuba piva matériel ndenge na ndenge oyo ba partenaire ebele bazali kosunga ba étudiants basala ba stage professionnel enseignement ezali kopesa mabongo na système ya LMD kobuka na tendeko awa baza bongo na vacation ya jour et soir na ICC dans akam baza bongo na corps académique pe administratif ya mobange pe capable ya komema ba étudiants na niveau moko ya likolo okoki kutu ko envier ba université ya libanda ya mboka te olingi okende kotanga na ICC dans akam zwa ba adresse oyo 26 avenue Bypass arrêt dépôt quartier Eradi na commune ya Selembaou mosusu numéro 8 P16 avenue Nenga arrêt chambre froide
na entrée ya Mokole kuna na commune ya Mongafula. Numéro 19 avenue Kilari, quartier Jekani, commune ya Mongafula. Avenue Kutu, quartier Eradi, na commune ya Selembao. Zwa bango na ba numéro oyo. ICC dans Akam, bazape na ba adresse email. icc@gmail.com www.uccdonakam.disconcept.net. ICC dans Akam, ba formakande ba créateur de richesse. Kuna pe na université Omnia Omnibus baza kokoba toujours pour na ba inscription na bango ya année académique 2022-2023. Michael Bristoto, Stéphane Skandi. Université ya Sika na kombo ya Omnia Omnibus pe loka toyebi etelo ena nde efungoli bizebeli bya yango na mobumu ye mutokobanda mobumu wa 2022-2023 na site inei bongo na site ya Sayo tozali na faculté ya gestion et management puis tozali na département ya entrepreneuriat, département ya management et gestion et administration des projets. Tozali na département ya sciences et techniques de développement. Tozali na école tobengi école de management, informatique et communication, en fait information et communication. Mpe na ngambo ya Rigini kuna tozali na faculté yo tobengi ba faculté ya sciences de la vie, sciences de la santé. Toza na santé publique yo bana na LM0. Tozali na bio sciences de bio-ingénieur yo ba mpe bana na LM0. Tozali na faculté ya sport yango yo bana na LM0. Toza na école Omnisport yango mpe bana na LM0. Bongo to soki tokei na ngambo ya Jean 23 ya likindo linene Jean 23 ko tozali na faculté ya théologie pe tozali na école de sciences théologiques ya mariage pe soki tokei na ngambo ya 5 kwa kuna na Kitambo tozali na faculté ya philosophie na histoire pe tozali na école ya bonne gouvernance. Bongo loka toyebi yango ke bokomisi bozali kokoba na basiti iye soit na site na biso ya otobengi site internet na biso www.universitéomniomnibus.com. Fondation Eric Mwamba ezo sala misala kitoko mingi penza koleka kuna la commune ya Kimbateke ebola na reportage oyo Nathalie Kaila Kapenda asali bino. Apusani pembeni ya population na ye epa wapi mutolo na ye ekundama. Eric Mwamba, président ya Fondation Eric Mwamba, azali ko bunda na bien-être ya population na ye ya district ya Tchangu. Na cadre ya fondation misala ya ndenge na ndenge eza kosalema. Fondation Eric Mwamba eza vraiment disposé pona kwa porter secours na population na ye ya Tchangu. Ndenge bino moko bozali komona na bilili bana quartier Fumukento bazwaki lisusu sourire après tango ya molai ya molili oyo bazalaki na yango nyonso wana na bokasi ya Fondation Eric Mwamba. Bana Fumukento basepeli bapesi ye merci pomwinda epeli lisusu. Donc c'est pas grâce à Papa Eric qui a sa grâce, tu vas apprécier merci. Asuka kiwanate, l'homme de solution, Eric Mwamba, a kendaki lisusu na paroisse Saint-Hilaire, pona kopesa lisungi na ye, po batonga grotte Marial. Ba paroisse nyonso, babetaki maboko, pe balobi, longonya na Fondation Eric Mwamba. Ndeko, bino nyonso bovandi na district ya Tchango, lokola Kimbanteke, Njili, Masina, Ntele, Maluku, bokomona bilembo oyo Fondation Eric Mwamba azali kopesa pona bino. Eza Fondation Eric Mwamba oyo je travailler lelo pona bien-être ya population. Alors tolobaki toza ba natif ya Kimbanteke ya Tchango. To continue ko bundela Tchango tina suka.
tozotonga bapon tozosala bacentre ya formation ebele. Alors tozodéfendre mpe population ya koto surtout na makambo etali makambo ya badifficulté. Adhésion ezali mpona banatif ya Tchangu kolala te ndeko pusana penepene ya l'homme de solution Eric Mwamba. Soki olingi pe benga kaka na numéro o ezali na écran na bino to pe kende na boulevard Lumumba penepene ya entrée Kimbuta na face nango na ngambu ya Masina. Fondation Eric Mwamba eyeli bana Tchangu sourire. Protiva pezali potopoto ya kitoko ekipe H2 za la mukolo to mwana bilone so bosengeli komela yango Stéphane Skande. Yena zoko ya bien. Bébé pro azoko ya bien po ayeka Protiva. Bongo bébé ni pipi. C'est etumbana pota. Ndeko na malika mni mwa zole la makasi bo ezolo kanti na balabala. Yeka boye alia na pasi mwana oyo. Mwana ko lia la pasi te est-ce que biloko azolia oyo azosepela nango? Tala bébé pro ye alia kaka Protiva. Bandiku naza kupesa bino Jean-Pierre ya mwana oyo. Bébé pro banda kuma kuria alia kaka Protiva. Butala ekole linai. Protiva kitoko na miso elengi na munoko misala na nzitu ya bana. Pona société ya santé ya bana esengeli balia ka potopoto Protiva. Tala lelo yo bébé pro akoli malamu po alia ka potopoto Protiva. Bina kuna chimagate. Aha! Bitsonya zoto bina dansa ba bébé. Toke baya bayango chante kitoko ntoto makachi. Mboka mobimba. Echite yingiyo. Ha! Protiva potopoto kitoko pona ba bébé pro. Malema tokoni ko pusa na suka ya basango la biso héritier mapinde masala bino info ya ba journaux. Mbote pe boye ibolamu na info ya ba journaux ya poko ya lelo tofungoli yango na quotidien La Prospérité. Concert à l'obéli ba entreprise publique Félix Tshisekedi a signé une série ya ba nouvelle nomination. Boye ordonnance oyo etangamaki mokolo ya mardi 15 novembre na RTNC epai ya porte-parole ya chef de l'État Tina Salama epai wapi ba entreprise ya ndenge na ndenge ebouger bazwi ba mandataire ya sika série ezali nanu ko continuer entre-temps ba mandataire ebele bazali déjà ko trembler pona ba nomination ya sika ezali koya. Toke na ngambo mosusu le vrai modérateur abeti masolo ya après Kinshasa Uhuru Kenyatta, ancien président ya Kenya, azali ko poursuivre mission na ye na ville ya Goma. Uhuru Kenyatta na sima ko consulter acteur politique, na sima ko solana chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pe na sima ko consulter acteur ya société civile a quitté na ville ya Goma et pa wapi a kosola pe na ba force vive ya ville ya Goma mingi penza na province ya Nord Kivu. Nyonso wana ezali kaka pona koluka solution na crise to na insécurité oyo ezwami na est ya République démocratique du Congo. Pambate selon concert Uhuru Kenyatta ye aponamaki lokola facilitateur pona makambo etali processus ya Nairobi epai wapi République démocratique du Congo akozala en pour parler mikolo ezali koya pona kosilisa insécurité. Le journal alobi Martin Fayulu alobi peuple azali kokoba kozala toujours na simana ye. Boy leader ya FID Martin Fayulu na bozongi na ye na ville ya Kinshasa ayambamaki epai ya ba militant ya FID pe ya Lamuka oyo bayaki na aéroport pona kozwa ye kasi ba escortaki ye kobanda na aéroport international ya Njili kino na Faden House. Martin Fayulu alobi azana elike te population azaka kasimana ye pambate selon ye yende abimaki vainqueur na l'élection ya 2018 na information ou nde tsukisi info ya ba journaux botikala malamu. Merci héritier mapine mpona info ya ba journaux uti ko sala biso ya ngonde pe singa na boucler journal ya peuple pona peuple bandeko botikala malamu. Au revoir. Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC compagnie africaine d'aviation se ana mokuse alela yango minu na nenga kosakana tedi e commandé domaine na ye
après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo ke CAA auti lisusu kobambola kokodikoko na ebotu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion ya sika Airbus A330. Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boyebondi melangai ke mon côté na terrain po ezala nanu te ekomi lelo ntimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso eyaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki omatio kita na ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba ke Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya bafaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA ekomi eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali pona bino bosalaka bafaire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo euti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi